Correcteur News TV. Correcteur News TV. Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement sur la Correcteur News avec Yemoko Rachou, la caramel. Check, c'est pas pareil. On a kotala ke évêque na biso mukuna sali musala na mboko oyo eza reconnu mukuna yebali na makambo politique te mukuna yebali na retour de la parole atalisi muntu nyonso na kisa soki bateyaka na télévision ezaki mpona te ke makambo wana lokola likambo te bake ezaki dossier mususu na nsima dossier ko problème mususu biso tozosatendre na nyonso biso tozointerpele ka Mama Arto ya boti Félix parce que tant que zolandela liti ya mukuna eza pona ba petit peuple oyo bazo souffrir nde loko bazo sala kabila lingaka muntu atouché yete ya zaka intouchable mais ayeba ke mobutu azaki na mboko oyo mais maman tu bokoti na kati pona to koti Mama Arto parce que eza mama biso mama na biso oyo ya boti chilombo yo kelaka première qualité ya makasi apesa ke to nyonso to vote Félix lokola président na biso mais jusque là tozo na deux mandats tozo te déjà 2 ans mandat na biso c'est négatif ndelo comme pour la télémel pour défendre cause wana 2023 yango ezoya akanisa peuple balala ki na hôtel de Fleuve bato moto bazo batela chilo mutilelo tozo souffrance wana bakomi ko emili pasteur na biso bandakala bakanga ete lokola koti likambo oyo eza kapona likambo wana biso tosenga mama Arte soki olandi image benga chilombo président fumwa to kuila mwambile ni tudijinga bwani mukuna atuka mukuna kai mwatu kana kote jitalala to nuno hangila jitalala mujitunyemu mukuna mala mwasi wana lokosa lokosa mbongo akenda koteka papa bisa molimo alebete effect mukuna abimaki na ye akufa si basaki 10 baona so bakufa si basaki 40 baona so bakufa na kombo la Yesu parce que Bible so bala bisete interdit tout ça mais ouais ne faites pas le même un prophète ndenge basimbi mokolo église seka ndenge basimbi papa bisa molimo akufa mabele funga pona ye na kombo la Yesu Masia. Merci beaucoup. Nzambe mais oyo akosele makambo akokufa pe makambo eza pe awa te bazokosa bamakambo mosusu oyo eza yango te bakosi makambo eza oyo tozoyoka oyo te makambo na bango eza te na te bakosela bato mpona nini mosala nzambe bakende kokosele makambo problème ezali awa eza juste arrestation ya papa pasteur Mukuna évêque na biso ya ACK ya mboka Congo mais eloko ezali kokamwisa biso mboka na biso so tokende kaka ngomba descente sans que tokoma na plat makambo etambola bien te po trop de ngomba mutu ntango amata osuka asala boye omona mais tozala badirigant moko boye oyo baosala makambo moko boye oyo esengaka no population ekwa tomboka alors soki eza keno pasteur Mukuna ayebi makambo oyo ezali koleka awa antuka bakoseli soki eza keno bakoseli ye makambo te uswat makambo ezoleka ayebi yango nzambe nde témoin mais soki ezali keno asalaki yango te en tout cas ça sera payable moto asali mabe sans que non mabe oyo asali yango te mokambi yango boye mbote papa awa biso bana eve patriotique Mukuna toyo kodefendre évêque na biso olobi boye na mboko oyo injustice eleki ebele kabila na mboko oyo biso bana eve patriotique otelemi toyebisa président Fati ye moto atie makambo ya confinement
Et aussi, autant de cycle pour avec Nabiso. Pourquoi pas tourner un dossier dans le parquet, Bassam Bissou en côté. Kabila a porté plainte à Samba. Tant qu'on va porter plainte à Samba. Avec Nabiso, 2 jours après la prison, nous comptons à Bango. Dans un temps, confinement, il faut ici là. Vous comprenez? Dans un temps, quand on va nous sommes éveillés patriotiques. Ah, plutôt ça marche pour la Kabila, Mukuna, anaolia mbona akumusaiye. Ah, ba Thérèse bakufa, ba Rosi bakufa, muna alia mbona Kabila. Azara wapi ye Mukuna. Bablo wafunda Kabila. Tangu wana, balobela ngo déjà. Abeta bloka ta feta. Félix azala maloba oyo conférence biso nango na 2023 kozoya baza étiquette pesa président na ndenge bien il faut apesa bango ministère nyonso azoka ministère ya justice poto ando yiba achaka bango boye donc asali makambo na ayeba maloba ni na conférence biso nango na 2023 eka na 2023 toze la fois na 2023 makambo ni na kana lobi boye biloba na biso ya suka ezalike kaka lelo oyo Fati a telema pour les cambo ya effet kabima na prison effet kaza mutu boko ke tofani la prison effet kazo le bela Congo ale beli pale yo sa Congo azo le bapana intérêt na ye moko te bango baso sala neza yango te tante trois eza boyete o eza na batebele basala makambo na mboko basela ko kanga bango te bazo ka effet pona ko sakoche la prison boyete asa le loko ko sanité wasi wana asa mukola asa bana mukete et comme Michel Ndengeni mukona zamana mukete wala bakusolo pesa batoko pesa ya fiona na mapango aibi bande wala bisa waluba bien tosala ka otenga mito tenga mito ya solo pesa wa so sala neza yango te ndeko koloba papa mbote na yo wote papa awa yo pena makalo yo kosala na utela makambo ya muko pona yo kandenge ezali muko nazo telemele pays woyo il fallait telemele pays te tangu mwasi wana zaliki kala kazi nyonso wana pona nini nazo funda muko na te aya kufunda muko na tangu muko na apposer plainte na ye ya pays ndio aya kufunda ye wana eza injustice te eza injustice te wana eza tabisa eza injustice te te bafundi ye epa ya mwasi sikoyo bandeko ya Kabila baya kufunda sikoyo muko na place wana ke bo kanga ye botira ye te est-ce que zaka bongo eza bongo te biso tozali soki batike muko na te tokotelama na nzela tokosala marche tokosala marche oyo azalaki aza congolais asala marche mpona mukuna ndeko mbote na yo namoni yo susu makalo zaleda kuna na bandal na église awa mouvement zoloka ndenge nini awa na minute oyo tokoti papa aza na kati ala na kanisali kuna afandi tozela toyeba raison nini oyo papa komeli lelo balongoli ye 5 heures na parquet général toyebi ke lelo akosamba na 9 heures akomi na CPK ndenge nini un an eza enlèvement eloko liboso biso todéclaré tobi balibere Mukuna immédiatement avant totomboka balibere Mukuna immédiatement toyomona eloko moko boye ke na Congo awa Kabila ne azali roi Kabila aza roi na Congo après Kabila na Congo nde mibeko ya mboka soki otouche personnalité Kabila mibeko kangi yo Mukuna azate azoloba makambo te pona mwana na ye to na mwasi na ye to na famille na ye Mukuna azobundela ba peuple congolais azobunda pona ba renaissance te pona ba communauté ACKT Mukuna azobunda pona peuple congolais état que biso ba combattant tolobi boye Monsieur Félix Tshisekedi soki ya solo zali président de la République kota dossier immédiatement avant to réagir na ndenge mabe en plus bato liboso yo koboma na pouvoir na yo eza nde biso merci makambo Mukuna esali biso nyonso passe eteke papa na biso esali biso passe nayebi te mboka oyo soki toza na combien de président na mboka oyo na mboka na biso Congo oyo toza na combien de président na mboka oyo toza na 2 présidents ou bien toza na Fati po ekomaka soko simbi Kabila mabe mukamati oyo baye pena bazwi yo bakei soko toni Kabila
Non, Mukuna a travaillé na Kabila comme conseiller nae. Ayebi tous les secrets nae. Oyoka. Botika Mukuna aloba. Soki balingi Kabila za besoin asamba na Mukuna. Parce que bakoko kote maman te na prison bon loko ngulu moko boy. Mutasambi te ba memie maman na prison. Ora ezalaka bien te. Donc boko senga procès fungama entre Mukuna. C'est ça qui mia ezala na kata mboka. Ba bango ba politicien wana ba mutu ba ko cha kuluna na kata mboka. Boye bien ngote. Kuluna ya parti à politicien. Comment est salami parce que les papas évêques a fourni de dossier contre M. Kabila. Néomoni, babimisi makamoko, babaluka, bakouvrir dossier wana. Toyebi véritable, likambo ya Mukuna kangameli. Moi si on a dans niveau te au kanisa papa évêque. Si on disait violent qui est, likambo moi si on a sur le bas, et l'équipe 2 ans passé, ba violent comme mutu façon et bongo, la kata mutuka. Toyebi, papa évêque a fourni dossier contre M. Kabila. Toyebi bino votre FCC. On ça derrière, moi si on a. Babiso yi mwana nsoso afilmi na njumu seka mama naza na sima dossier ya Mukuna oyo yoito mwana vrai clair na yango tisi ko to ba clair na mote. Merci beaucoup. Biso toza bakoko Mukuna biso nde to bana aseka wana ko be ngana bana sa du premier tournoi aseka ya kala ngai makambo tozoka eleka biso fort petit frère na nga pegi ha ngai a pegi na ri pasi na sana lemba senga fertise oyo ndeko Onésime toyoka ndeko Onésime na makambo yo premier zani Onésime biso to yo Onésime de papa Onésime ti aina aseka biso toyebi ti aike ko sala business ko bolo wana toyebi asa mutu mwa ya basatima yeso ko pesi mwa 10,000 dollars akomi ko sala makambo oyo tina akofika pe mama na buzoba yo wana lingala mutu aumela Congo makasi ayibi lingala te kwa nini papa Onésime poli a tiré de la Mukuna. Tu vois ça papa abokoliet. Awa ça la boko poani. Papa bane belé mo église comme ça na kama Mukuna. Car Onésime mo mwana mo. Lelo passé Mukuna na makala okolo bani. Pasi na motema papa. Mais président la biso de la République ata makambo. Pour Mukuna ti asidi baba peno eza pona gouvernement. Soka na makambo te mais nyoso elekate. Totika makambo na maboko ya chef de l'État alandela ngo. Merci. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Crachou, la caramel. Check, c'est pas pareil.